Tutosa yango, tusalela yango, yango ya biso, tuyeba yango. Tutosa yango, tusalela yango, yango ya biso. Ebele bayebite, utamokile kelama, esalima mibu hebele, olelo yebanite, esalima bula hebele, oyo moto mokwa yebite. Mbote mingi ukati mabuta na bino bande ko balandi ya Vom Television etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bulamusi baindo na pungi matono mingi na bino na tango pengonga ibo misili mokopesa biso na nzela etando ya bonsomi Vom Television pe na nzela émission yi mokolo molelo sika wapi to ya kalisusu bongo na tina ya kolimbolela bino manaka na biso na kati ya calendrier africain zali bongo moko ya ezaleli na kati ya bokoko na biso baindo to tondi bino penza botondi pe to pesi bino lisusu bongo bambote bele penza na bino bande ya Vom Television bozu tango na bino awa na kati ya République Démocratique ya Congo libanda ya mboka neteni ya Angola neteni ya Congo mfwa poni nite na mokili bimba vous allez konda biso pena nzela Vom Television to pena nzela internet pa mongi si Vom TV to tondi bino botondi pe to pesi bino lisuba mbote ya mingi na bisika nyonso ye bozwami tango to lobaka tango nyonso bokomona ka biso libusa bitando to simbaka babuku na bikomeli na biso na tina kokuma manaka na kati ya calendrier africain kokumba lisusu penza bosusu la malonga na kati ya kozala na biso mokolo malelo kati na manaka na biso zali bongo mokolo mwankandu ya mwambe awa na bosuki si bongo bopemi ya mibale kati na sanza na biso ya motoba eleko ya mibale mobu mokama na tuku misato na minei wana bulai bo manaka na biso to kobalisaka lisusu na manaka ya bapaya na tina kopesa penza bososoli ya malonga to simba peto ebaeti kati na manaka bapaya mokolo mwalelo tozali bongo jeudi le 16 février 2023 kasi ya motu yo tolobaka bande kolanda Vom Television tango nyonso bozali kolanda biso tobeta kasete pe to simbaka malamu manaka na biso po yango nde kosunga biso na tina koyeba kotanga mikolo bopemi basanza bileko poni nte pe bongo ba mobu na kati ya manaka na biso na kati ya calendrier africain tolaka na mikolo minei na kati ya boso mikolo tuko mibale na mwambe na kati ya sanza mikolo kama misato na tuko motoba na minei na kati ya mobu 4 jours na kati ya semaine 28 jours na kati ya mois 364 jours na kati ya mobu mobimba wana manaka na biso baindo bakisa bongo bopemi ozali bongo semaine bopemi sambo na kati ya sanza bopemi tukuli bwana moko na kati ya mobu mobimba basanza zomi na misato pe bileko ozali bongo ba saison mitano na kati ya mobu mobimba awa tali bongo neleko na biso ya mibale eleko ya kianzu na kati ya manaka na biso baindo ekosenga na bino bande Vom Television penza kusimba na siki manaka na biso lengekani tokolimbolela yango kasi ekuke ezali ya kufungama pe tando ezali bongo ya kufungama na mituna na bino na bankokoso nyonso oyo bokokutana na yango na kati ya maitali bongo manaka tozali wana pona koyanola bino pe kolimbolela bino penza na bozindo nyonso bokobenga biso na ba numéro ezali bongo affiché na setando ya Vom Television toko koma na esika ya mosala esika ya bokozo pena bandimbola malonga oyo kosunga bino po ko lisusu penza ko maîtriser malamu manaka na biso na kati ya calendrier africain solo to suka biso na bino wana te balandi ya Vom Television to ko lisusu na esengo nyonso pona komotombela to kotombela bino banso pe lisusu ba botama elamu na bisika nyonso i bozwami ba botami na biso mokolo molelo to tombeli na bino pe to tombela kana bino tango nyonso ba botama elamu na esengo nyonso po ete kosengela bino pe lisusu mapamboli ya mokimbango balongo bakoko eko kozala bongo likolo ya bomoi na bino na tina ete bokokisa mayebosila ekoya na yango na mokili na bino pe lisusu bokosepela totombela bino bambotama elamu na Vom Television tolobaka yango tango nyonso manaka na bino komela biso penza na misa ya mosala avant 48 tolengela yango lolenge elongo bani kaka te wana mpona bambotama kasi mpona manaka nyonso oyo elengelami na kati ya mabota ekosengelama to esepelami kolakisama etando ezali penza ekuke ya kofungama kaka na nzela ba numéro ena bokozwa manaka lolenge nini bokomisela biso penza na mesa ya mosala lisusu bambota maela mpe bosepeli manaka nyonso na kati ya mabota na biso matono mingi bandiko balandi ya Vom Television solo tosukaka biso na bino wana te lisusu mpona kotombela mpe kaka bambota maelamu na babotami kasi yambo na biso na bitu kwa lisusu kokabwana tokozongaka lisusu kuna neteni ya régie kotala kaka nini ye balengeli biso esika wapi tokozwaka lisusu moko aliteya
oyo kosungoka biso na mokolo mobimba po tokoka koyeba nini oyo tokotambola na yango, nini oyo mokili ya molimo fumu kimbangu balongo bakoko na nzela ya motindami na bango na esongi ya nzela balingi kotalisa biso na eleko iye. Biso na bino tokutani na nsima ya elemai. Église catholique azali ko protéger l'intérêt ya ba impérialiste azo créer confusion na mitu ya bato le temps ba impérialiste ba se prépare ko ba sala o balingi ko sala. Donc église catholique mingi penza cardinal Mosengo azali utilisé parce que azo détenir ba résultat ya irne te azana yango te. Omoni nakopesa bino exemple moko nalobaki na bandeli awa église catholique na ne combattait dictature te. Même na période ya Mobutu eloko te. Na 2006 la catholique va organiser une élection na Abbé Malumal. Alors MLC alobaki ni tricherie ezalaki catholique alobani. Loko la communauté internationale alobaki te catholique alobaki ni eloko te. Et le local la église nani communauté internationale a lobby yango mona utiliser église na inenga utiliser kango. Et ça est clair. Yango na lobby même bandimi o basamba kati église catholique, il faut baza la mayele parce que un dirigeant qui a eu mbongo na ye, un dirigeant qui a eu ben injonction na ye, azoni okola yo peuple. Omoni yango na koloba na bandimi ya église catholique. Attention même de bazo senga bino bo bima na balabala parce que ba ba kufa le 16. L'église a tongela ki bango batombo ba dédommager ba famille na bango non ba prêtre wana ba yebike so bango ba bimi liboso ba kobeta bango masasi te ba kobeta bango te parce que Vatican ko tomboka alors ayebike bandimi ba koki ko beta ba masasi bandimi ba koki ko zoka voilà il faut boyeba kama bomba matono mingi na bino bande ko balandia forme télévision etando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamusi ba indo na pongi etando iyeye lisusu na mokili ya baindo na eleko iye na tina ya kolamusa makanisa baindo pe kozongisa lisusu bongo maemanso iye baindo ba mobungisa ndena nzela ya forme télévision na mamanaka na yango nyonso na kana tina kaka ya kozongisa bino lisusu na kiboindo pe kososolisa bino na mai oyo bozangi bongo bososoli totondi bino botondi po tolobaka tango nyonso bokolandaka eloko meto kochilaka bino ezaka na tina penza ya kopesa bino boyebi ndena biso baito yoki boyebi yango toti yango kati en pratique oyo kokumba lisusu penza bososo na malonga na kati ya kozala na biso tozongisa matondo mingi na équipe technique mobimba ya Forme Télévision bakosungoka biso tango nyonso tokomelaka bino penza na bonzenga nyonso liboso yaba etando na bino mokolo moyo lisusu tosungamaki na lisungi ya Tata Mbala Mantiadila Petit Mekosto kuna na sima ya caméra mponi te na équipe technique mobimba ya Forme Télévision na mosala bazali kosala po tokomelaka bino penza na bonzenga nyonso liboso yaba etando na bino totondi bino penza botondi kimia ya mfumu kimbangu kati ya mabota biso na biso tokutani mokolo malobi bomo mesano na nzela émission na biso mokolo malelo botikala mala Manaka ya baindo kalamuye Afrika Manaka ya baindo tuyeba yango tutusa yango tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutusa yango tusale lango yango ya biso ibele ba yebite utamokile kelama isani mami buhebele olelo ye bandite isani bambula hebele uyu moto mokwa yebite